Awali solo toso continue. 7e partie. The Mirror. Voilà, plaisir na baignon so baza kolanda film na biso avec Didier Parfait, toujours sans défaut, sans tâche, nakata glive. Voilà bandeko, awa bakangi libota mobimba. Papa na mama bakei, mwana mwasi akimi. Eko suka wapi? Toza na lopango. Batoyo toyebi, soki baye, bamena sa kaka. Yes, young man, good day. Oui, jeune homme, bonjour. Nasa nipo na yo. You are wanted by our boss. Ozali recherché par ya patron na biso. Moto monene na mboka oyo. For what? Na nini? Po na nini? Nonsense! Oyo bozoba to nini? Likamni yango ezali awo. Oh, bayeko tuna ti nini yango ezali awo? Landa biso papa na malembe. Tambula na ino. Yepa landi po motasimbi manduki ya zawan. Leki pe azaki na simandako tango azoya atala bo yeswe. Yepe balandiye do mutakobika te mbaloyo. Do libota mobimba bazwami bakangami. Bandeko so de voler mwana mwasa yekolaka. Wibika bete iloko moko boye mwana mobali asuki. Voilà nyonso oyo pona ko forcer kaka Jane abata mate abima. Yangona bake ko kanga papa na mama. Wana eza ba pression bazotia mwana mwasi oyo abima kaka ala tselongi. Bofanda wana bilei na bino yangwana. Tia kusoma nyi bweko. Yebsa ekene na kolia bilei na ite. Ye asaka mutakisi. I will show him why I am Na olaksa ye. Ndeni ni babenganga obidile. Malamu lobela ye. So azala posa nanga aso nganga moko. what I made of. Atika famille ngai. Na kolaksa ndenge na zaka nani. Do bango moko ba créer boloko na bango. Na ndako yo nde batie mama na papa na prison. Voilà bakangeli bango na chambre moko, babima te. Bilei bazoya kopesa bango lokola ba prisonnier penza. Boss said Boss alobi you should provide your daughter. bino bo bimisa mwana bino ya mwasi. A bimisa mbongo ayibaki ye. Ako libérer bino. Once then, Avant cela, enjoy your meal. bolia bo sepela. So bozola posa bilei, boye bisanga na bakise na kopesa. Voilà bakumbi tata na mama nesika moko toyebi te. We will see. Ala zela ngonga ezali eloko na eloko na ngonga nango. Bakomi ba prisonnier ya ekene. Azo forcer bango kaka babimisa mona na bango. Oh, motuka libanda. Eza motuka moko nayebi te soki nani. Check the person. Bon, tela na soki mutu nini wana. Yebisaka soki mutu ni azokota. Mopaya libanda. Awa toyebi epai ya le grand boss ekene. Moto eko luka bango. Who is that? Eza nani? Eza mwasi ya patron billion. Mwasi na ye kotisa ye. Edet. She should walk in. Ta ye moka tambula na makolo. I said walk in. Nalobi bien atambula na makolo. Atika motuka libanda ye moka kotao. Akota ye moko yo ozoka ngate. Nalobi atambula na makolo. Motuka etika na libanda. Ye wana Rose ayepa ya monguna tolo baka ndengo wana pona tango yo si babebani. Akoti pe à l'aise. Good day, madam. Bonjour madame. Na ekota la ikuku. Do you have an appointment? Bozana rendez-vous? Est-ce que c'est nécessaire?
lobeleka ke nongai mwasi billion nazali awo. Oh, nazoka mwali solo ni ya malamu pe ya tina akoya nango na monguna na bango. Balinge babete na masasi mokolo na lopango mokolo ngo kutu basila nake na malembe. Mwasi ayesi koyo na lopango ya monguna. Ah, na comprendre alinga négocier. Alinga beta masolo na ndenge na ye. Po ye paso batela libala na ye na forme wana. Oh. Do aye penza ye moko. Eke na tala boye. Oh, mwasi oyo bautaki ko swa na ko bebana. Nino eluka na ndako na ngai. Nazomona oza très concentré na orgueil na yo ke na information na lingi na pesa yo. Alors bonne journée. Ah, moi si on peut ba parti de yem ta fier yepe mutalolendo. Bon, ça va? Le colon dit mito beta jango markoyo. Na peso ka information kasi na kei. Na lobi na ngate ke no minduki wala ndezo bangisa ngato yonde mto bangisa nga. Tiko leksanga leur. Moi si na yo azaka na ndako na biso. Are you sure? Oza sûr? Oui. Ayoki. A cosité. Et bon ba policier. Basa soute bakei. Yo so bandi ba je mabe osuka mabe. Ko saka na ngate. Chap. Boss. You know what to do. Oyebelo ko sengelo sala. Information, moi si ateki position. Alors, le colo socio information. Nako kende nanga. Et ça va, bonne journée, Kassi. Ako kendenzela nini? Information peut faut pas vérifier. Est-ce qu'il faut qu'on dise makamba la moko ndenga lobi? Rose azana intention nini yako funda position ya Jane apesi pe position ke ba policier baza soute na kati ya lopango. Donc azana souci mobali te azo banga te o ekokomela bango donc a sacrifier pe na mobali na ye to lo banengwana. Donc aye ko négocier na ngambo ya banguna. Après cela, Nine Kosalema. Bande ko moto fongo la porte mola manduki. Assez. Nase. Pardon, gaïté, pardon. Nase nangelo côté. Répondez-le, pardon, là vous fallait l'autre, pardon. Information, bah, si reste à vérifier, bah, y a un terrain. Baye koluka Jane balanda nyonso Rose alobeli bango soki peza ya solo. Et moto azosa la prière po ayebi bilongi oyo bango bisika nyonso balekaka bato babanga kaka. Babandi ko sala recherche na kati ya ndako. Bazuye oyete oh jena saka pembe posolo la lilala wapiye na moni ete. C'est comme si à chaque fois ba pesa information ba komara sur place mais à une seconde près jena bunga kaka ba yepe lisusu lelo bazuye te.
ye pe fa pesa rapport na boss na ye. Hello, boss. Allô, bonjour boss. It's not here. Azape awate. Okay, boss. Ok boss. Ake wapi kasi na minutes okaka baye koluka ye azate. Voilà ba innocent na lobaka bakufa bato liboso, banyo kwa mara mingi pe na suka bazwage loko te. Voilà likolo ya Jane bato bakomi kolela, bato bazonyo kwama. Well, Tala Jane azaba koto yo. what about you? Jane abetelinga masolo na o mingi. Oh, what have you? Yangona na ndimi You here is set up. ke awe eza na sécurité pona ye. That's okay. Ok, malamu. But I Kasi- don't think that's a good idea. Na ndimi te ke kozala ide malamu. Yes, because Oui, you've parce been que- here before. Jane azalaki nanu awa. Good for me. Ezalaki pe facile te. Poto lekisa batango na ye ensemble. Your house is totally off. Me ndako na yo na ntango oyo eza su na masolo ya mutu te. Bato mingi baotelela yango su te. Ok, Okay. ça va? Jane is my friend. Jane aza mpenza mutu na nga. I don't joke with her. Bon, nasala jete na moninga na nga. And I want to say thank you so Nakoloba much. merci mingi na oyo yo deja ozosala mpo na ye. Naza reconnaissante. Nayebi kaka awa tokozala na ye malamu. Merci beaucoup. Tomoni ndenge bayokani, Viviane ayambaka ye, lelo ayambi ye lisusu. And I've always respected his decision. Nayebi ke moto oyo aza bien, In nazo his respecter own ba décision na meeting, ye. we talked about this. Okay. Ok, ça va? That's okay. Bon, likambo eza nango te. So are you Alors, arrangement? osala ba arrangement, osala mpo na ye. Okay. Oh, mais mutu na I ngai don't ti. joke with her. Naza na So will you valeur mpo na ye. carry your luggage? Bon, wapi valise na yo? No, O- it's in the boot. oye nango, ça va, naza nango kuna na coffre ya voiture. Ndenge ka bayokani, souhaitons que awa sécurité pe ezala. Po ndenge information tambulaka bandeko ekamusaka ngai. Moke omona kaka boye bato bazolanda na manduki. Yango na Jane banda kokima. Film ebanda na mbangu ti lelo mbangu yango ezosila te. Voilà moto oyo azosala pe oyo ye akoki kosala po acomprendre ke mwana mwasi aza na danger. Akoti lopango mutu te, silence. Ocharo wana azobenga mutu na ye ya sécurité to sentinelle. Réponse était Osaro. Oh, ebimi suspect. Baby. Oh. Mais batongo bake wapi? Osaro. Ata mutu. Nzoka toyebe felema uti kosalema wa. Bayaki komenase bango. Ndako etikali vide. Ndako eza su na mutu te. Faut comprendre déjà que mutu akosala makambo boye eza nani. Pona tango yo alerte eza générale. Panique eza nanu. Akosala nini? Bullion asuki na ndako ye moko. Coup de fil. This is first in history. Makambo mbali boso na yoka ngote. Namona pete soit tete, nabenga mutu, mwasi nanga soit tete. What is going on? Mais qu'est-ce qui se passe? What is going on? C'est quoi ça? Mituna ebele, nani à répondre? Yeah. Oui. Mon inspecteur. I'm calling Bon, nazobenga yo pona sala plainte. Na zolo baboye ndaku nanga nazalaki attaqué.
ba méchant ba koti lopango. Ah, voilà la police a yambali solo. A porté plainte contre l'inconnu. We have gone around your Bon, premises. totalité na ba voisinage na yo. Sign of Tout le monde est signé ya force to ya agression. Ou bien lisasi moko to cartouche moko ekoyaki. Au se suspecté mutu oyo akosala boy. Non? Nasalaka faire moko ya malamu. Nazalaka mutu pe na ya mabete na entourage na ngai. Bon, moi sinon peut-être azalaka na likambu na mobali moko ailleurs to okolo baboy te. The question. Eza kutu raison te moi sinanga ko bungaka ndenge wana na linga moi sinanga asengaka na pesa kaye na pesa ba besoin na ye. My apologies, sir. Bon limbisanga monsieur. We have to get everything. Ebongi totia nyonso na Meanwhile, déclaration. we'll commence investigation as soon as Tobandi enquête na biso dès que possible. posted as well. Topesa suite nyonso na tango malamu. If you remember, Yo pe ko bosa na te soki might help us. okoki ko se rappeler ne loko moko oyo ko sunga biso na enquête. Na kosala ngo. Merci. Na sepeli loka bokomi awa. Merci beaucoup. Voilà la police a bandi enquête. Lopango mobimba babungi. Nzoka toyebi bisika ka bako kanga bango. Tala lokola Rose na lopango oyo. Yepe akomi na même position. Akomo bangela bomo inaye, akomi ko lukanzela ko kima, akomi ko sala ba prière. Siko ekomi tour na ye. Bazi ba pese téléphone. Allô? Hello, honey. Oui, allô chérie. Thank God. Oh nzambe merci. Hope you're okay. Na kanso sa malamu. Honey, help me. Ente chérie akangi ngai. Enlevez ngai. Libérez-moi si abatu kuna pardon. Libérez-moi si abatu pardon. Tika na bondelo na kombo na nzambe. Yeah, okay. Oyoki malamu. Told you from the beginning. Na lobelaki yo bandane bandeli kokota makambo te. Anything happens, Soki eluka mabe komeli mwasi nanga. will make you pay. Ngai na kofuti so cher. I'm giving you 1 hour. Napesi yo 1 heure du temps. Back to Ozongisela nga mwasi nanga mobimba. every Sinon, member of your household. nazwi famille no mobimba na kati kati bango mike mike. So namoni mwasi nanga te. Do no such thing. Okoka kosala ngo te. Ekene. Ekene wana kosi. You will do no such thing. Kosala rien. 1 hour. 1 heure. Lock up. Alors kangela kuna. Bwaka na boloko. Bakomokanga batu na lopango lokola ka l'état zate. Basali bakasho na bango. Tala ya magie. 7e partie. Bouli on a tamboli yemoko. Kene. Il est très fâché, méchant. Kene. Donc andimi abimi selongi liboso ennemi na ye. Mbalo yo soki ekoyinda, soki mutako kufa akufa. Aye penza kwa so bele la paix. Donc abatami na ye mutu te. Bien armé. Voyez que kuna pe babonga makaka. On ne sait jamais. Kene. Bimisa mwasi na ngai nalobi bimisa mwasi na ngai. Fokola porte oyo. Tala kolukanga na mabete to kobeba na tina suka pola mwasi na nga. Kene. Elela. Apesi signal que aza bien armé aza makasi libanda. Yepa ekoluka Rose. Va libérer mwasi na ye. Ye pe na minute oyo mwasi abatu pe faut libérer. Yo pesa libérer nga pe na libérer. Nalobi nanga na malembe tala bimisa mwasi nanga soko lingi te ego yindela biso awa. Kene. Kene bima na minute oyo bima oza mobali ti yako tuna ngai awa to tuna na sikoyo. Yo ozo kima nini? Malobe bele musala muke yakawa e ko yebana. Pere. Ozo banga nini?
Ekene. Ina poala. Come on, face me man to man. Kambwali koko kita. Idiot. Donc moto a signé ye. Aye pe na ba combattant te, aye pe na ba garde te. Aye kara ye moko abakisi pe belema te ba protéger ye rien ye moko. Ekene. Ekene bima osokosa mobali. Et pas yatika Jen toyebi bazofanda na Viviane. Mais mokolango tela na télévision sokande sango ezo lobama. Babwaka misoboye bamona photo. C'est-à-dire que mona mwasi oyo aza recherché na mboka. Bango moko pe bazotala. Donc Jen aza sunesika obatama te. Bayoki information epesami bana mboka bayoki bato pe bazana lokoso mbongo basi bayoki ke bakofuta 5 millions de naira soki moto a retrouvé Jen pe apesi na la police. Makamni na somo nao. What does he want from me? Balingi ni pona ngaiko bazoluka nini? I'll go meet him. Whatever he wants. Madame na ke do luka ye amona ngai soka osala nini asala kaka na boyi nanga na obata mate. Ezela tika buzoba. Listen. Yoka ngai. We have come too far. Outi tellement loin. Totika ka mobile na yo a régner a gagner boye. Jamais to kotika a gagner te. You have to be strong. Yo pe salama kasi s'il te This plaît. is not yet the end of Ce the n'est pas world. encore la fin du monde. Please. S'il te plaît. Can't you see what he's doing to me? Zomona te makamba komo salanga. He's smearing my name. Panzi kombo nanga partout. Kombo nanga inelongi nange sambo boye. Criminal. Na komi siko criminel. Yo pe oza criminel te. I'm with you to the end. Nazana yoti na suka. Toza ensemble. Listen. Yo kangai. God will give us victory. Samba kopesa biso victoire. Zana makasi. Please. S'il te plaît. Oh Jane. Abima akende wapi? Sacrifice bazokana. Bapesa mbeka etikali mikolo moke. Le moindre erreur na tango akozwa mape moto akisi asali oya lingi. Abimaki quand même. Azotambola zonga. Nzoka pembeni wana voisin moko azalaki wana aza kutala. Je n'ai remarqué mutu azotala nga bepwani. Oh mais moto ya landaki télévision. Moto yo akangaki pe longi. Sûrement lokola bana posa mbongo bandeko kopo babuka na kate. Soki oyebi esika Jen azali obengi la police aye bakofuto 5 millions de naira. Batu babuka na te moto moko su telefone abengi Nzambe Jen amoni ye. Amoni moto azobenga tango amoni kaka koti awa. Nani wana? Jen. Problème ezali awa. Ngabu balandi yo. Moto amoni ngai. Voisin na biso wana. Atali telinga. Akina pembeni na zu telefone na bando benga. Zela moto ngwaza wapi? Oh, ya solo wana. Moto azali banda. Donc na télévision information nzoka setamboli. Viviane palinga yeba mutongo nani? Alakisi mosapitela mutu oya talinga yi awa. Azalaki wana. Awutaki na porte wana ba voisin. Immediately he saw Nga moninga. making a call. Azu appel. Azu téléphone bando sa l'appel. There's nothing to worry. Eloko bangi yana ngote. Moko kaka ya bato ya sécurité bazaka na ba voisin na biso awa. There's no need to panic. Eloko bangi ya oh kote la kati. Eloko ezali parce que formation bato bayebi batalaka. Elongi yango pe na télévision bamona ki c'est que sécurité ça sous te. Viviane tela bien ko. Moto yango kaka ye azo benga pamba pamba. Bande ko lalio lamuki 5 millions de naira bafuta yo. Bato bakomi molende. Moto pe lokola lingi mbongo. Ye pa pesi lisolo. Kala mingi te la police baye. Baye ko vérifier information bayambi. Soit disant que mwana mwasi bazoluka na télévision tolanda ki biso nyonso. Aza bakoto yo.
Where is she? Wapi ye? Tala, na lopango wana kuna. Azofanda wana. We are coming. Bon, tozoya. Na yebe longioyo, un agent corrompu. C'est que la police base une information au côté. Parce que ceux qui équipent ya solo ya la police, tout le monde est longio au côté. Mutoyo, alia kambongo, ya ba méchant. Azalaka vraiment fiti ya liboso. Mais ayaka na komba la police. Tango bakomi, bakena no na logique, batokena no porte, soki bafongoli batunana. Wapi Jen, soki aza na ndako oyo, batu baye koluka ye. Lopango pe eza polele mutu te. C'est que Jen na master na Viviane batimbeli ke fo babunga. Pour information sur que c'est tamboli, boza na vrai danger. Suspense. Bazo Luka, Bazo Tala. Moto yo soka koti likambu. Aye kaka pour la police nde mutezo sala enquête, mais aye parce que bafuta ki epe mbongo. Yende mutu fa mema Jen et pas ya mobali oyo ekene. Donc ekene aza patron ya policier. Yepe so azo sala boye. Aye bi azolia bien. A commune complice ya ba criminel, ya ba occultiste, ya ba magicien, bato a marque ya wana. Moto apesi information ayebi kazo nginda azozwa mbongo. Mais sur place batu baluki. Bazo luka bazo monate. Lopango désert. Ata motute. Sir, there's no one in this house. Mutasate la lopango yo. Yes, I noticed. Oui, na remakango hein. They must have En gotten tout cas, si ma base information que tozoya. There's no need wasting Bon, time. to l'excel soulera ote tokei. Ah oui, c'est vrai. Parce que ba soupçonna qui voisin. Bango pe bazu ba mesure ba kimi. Ah, alors viens ndeni kuna. Bon, You did well by to giving sali us information. nyonso na information pe sibiso merci. Ah bon, viens, si vous m'assolez ndeni kasi balar na ngai. No problem. You Bon, c'est un problème peut-être que na bureau. Ouais, au sali déclaration PV comme ça tu fais son bon. PV nini sous-soufier. Oh. Ngana bengi yo ye awa. Pardon que na bureau na binoté. Eh, tellement on a. Hey, Malembe. Moto yakao. enter here. Kota na ino. I go to give police. Yo oyebika ko pesa information mabe ya lokuta na la police. Ça ba massa na o. Your head. Boni. If I hear your mouth there, Fongola ka mnoko no wanoko yeba biso. please. Ah ba ki kanda. Eh, malembe tala yo. Soko tie munoko awa. Kill, I go kill you. Tola to mobeko ndenge kata bato pema. Mobeko ndenge sukisa bato lokuta lokola bino. Moto yo apesa ki information vraie. Bango nde ba ye retard, ba ikuti mutute, babandi ko condamner informateur. Siko informateur asali nini? Ye lobaki amoni, kasa mona kiti. Ndeko lokoso oyo bazoluka 5 millions de naira na nzela nyonso. Tolanda. Namoni bato mibale. Yango bato yango ya basi to ya mibali. Moi confusion ezali hein. Webi ke ba beta démarche bayaya mais banzoto telle forme.
tala forme ya loketo na bakwisi oyebaki oyo mwasi kaka oyo mobali te bandeko mandefu ebele na mbanga metolo mpe ya kotelema confusion baza mibale mpe baokende nzela nini ti wapi eza nango kaka Jane na Viviane na comprendre donc baluki moyen babima bakima bayebi ke se yindi deja bazwi sikoyo transport po basala nini sirma voyage molai po balingi babomba bilongi bakende mosika balata bamandefu bachange baforme bazobaka démarche yeyo quelque part avandi azwi telefone azobenga ezoleka te parfois azoluka benga papa to mama na ye Jane, have you been able to reach them? est-ce que okoki kobenga bango? Non. Their numbers are switched. Ba numéro na bango nyonso baso tete. Trying to reach Na them meki na all, meki, but journée it's mobimba. no avail. Pamba ezoleka te. Ah, honnêtement Viviane nazo banga penza na lembi. I guess it's just bad. Onamoni kozala kaka ke réseau eza mabe na mboka bazali. Oh, réseau wapi? Oh, réseau mteza bien tela awa nde nani? Indication bimi. It can't be network. Eza plein. It can't. Réseau eza kitoko. In all honesty, Bon, oyebi honnêtement I may just turn myself namoni and it's all. nabanda kobimisa elongi nake kaka bazwi ngai mpe makambo esili tika koloba boyeko Don't stop sounding. non tika koloba na bamanière wana Your parents are doing very well. They are all. nayebi ke baparent na yo baza na bango na sante ya malamu baza mpe na bomoi eza kaka na mboka na bino boza mosika réseau kuna parfois ekoma te eza na problème As much as I want Bon. to believe you, na ndenge naza na posa na ndimela yo a part of me thinks une partie de moi ezo comprendre te baza na problème te ba na problème te Okay, you know what? oyebi nini If you don't get through to them till tomorrow morning, soki I'll go to you. ti lobi na ntongo nimero ezoleka te na okende nga moko na mboka na bino na kokende na komi yoso na bango Are you really I. going to do that? oza prête osala yango mpo na nga mpo na yo na osala nyonso You're a friend. oza moninga mpenza malamu Thank you. merci You're welcome. likambo te Thinking this way. ozokanisa mpe tro nde yo nde kokanisa ebele I am relieved. oyebi nazwi soulagement aza na posa yeba tata mama ndeko baza ndenge nini toza wapi na butu mpo nayebi ke misusu bakanga su lisu te mpo balala pongise kima paniki na paniki do bazoveye parfois ntango akangi lisu moto amanduki na nsima ye mpo vi ya moto eza na sécurité te bamingi awa na filme oyo butu nyonso miso ezotala po ayebi mouvement ya monguna te ndeti awa mpe moto alalaka te aotanga mikolo tomoni chambre oyo elukaki makambo ekene ayebi bisika nini azwa bomengo na ye nzoka bomengo yango mibeko na mibeko mpe ya kaka oyo suka nango ezosenga makila na yo Great Awuza. o le grand auza atama Great ndeko nalobi teke yo mpo ozoyekola obandelaka nkombo wana ye atangi Awuza Atama. ayebi nini asalaka atika biso ye moko alandaki nzela yango Great one. o The humble servant. ngai ton humble serviteur naye kobelela yo naye kotuna soki nakoki kozwa faveur s'il vous plaît grand maître Please hear my cry. yoka kolela na ngai
I have been your most nazalaki un serviteur fidèle epai na yo trusted. moto ya confiance ya makasi I have been a very strong member. nazalaki membre moko ya monene na kati ya lisanga nabondeli yo pardon nabondeli yo pardon. Any other sacrifice? Est-ce que sacrifice mosusu nakopesa na nga te vraiment loba moto mosusu pardon na opesa te sikoyo nabondeli yo pardon mwasi na nga te I can give you an entire village. nakopesa te mboka mobimba mboka na nga nyonso na sacrifie My wife, kasi mwasi na nga te pardon ko nabondeli yo my wife, mwasi na nga te speak to me. lobela nga s'il te plaît You have otikali be na mokolo moko opesa mbeka soki te yo nde ozokufa mongongo erépondre ye Okay. ok At least give me bon après tout bakiselanga mwa ntango nasala recherche naluka ye I am comme ça oyebi ke nasuki nalembi natoki napemi te nake partout looking for my wife. nazoluka mwasi na nga kasi nazoyeba na nga te sika azali No idea. ide eza te na miniti wake wapi Me, at least give pardon epesangaka mwa ntango s'il te plaît me your humble servant ton humble serviteur azolela 3 more days. Extend bakisaka ata 3 jours pardon nabondeli yo grand maître pardon nakozwa ye 3 jours pardon un jour etikali mpe nsima nango makila na yo mokolo kaka be moko 24 heures prolongation bayebi yango te akomi kobangela siko bomoi na ye moko parce que balobi 24 heures un jour. Bonjour maman, bonjour. Yo nani? Otuna nga nani? Natuni yoko yo nani? Ozo répondre nga ndenge nini? Nayebi yo? You are going with me. Ozo landa ngai sikoyo. Na nyanya zo funga pe munoko na landa yo. Nayebi yo? Eba nini ndenge nini? Okay nanga wapi? Yo nde nani? Atala boye batu moko bien armé. Ba ye na moi makasi na mandoki. Mama abangi makambo ye. Tango bomena saka ba famille batu bomona yango bien. Bato oyo baye kotoka ye. Balobi ezui mama pakoti makambo. A suivre bandeko. Mama kobika na maboko ya banguna tote. Wana mama na ekene. Mwana mobali oyo azolanda mwasi. Et voilà bandeko to landa sute masolo. Huitième saison de Mirror. Ezande kitalatala ya magie. Oyo likambo nini bandeko mama na ekene akangami. Azu telefone. Wana nani wana? Na bengi opona yebisa oke nazana mama na yo awa. C'est vrai? Oh. Nzoka te Mungu n'a pas na force. A prouvé que oui, aux apamba. Maman? You're right. Maman, est-ce que ça va? Yes. Oui. Save me all that son. Alors, tikelanga no maloba milai wana. Oyoki voya mama no déjà. I give you Alors, from now to the na end pesi of oko banda this siko tina suka ya mukola lelo. Ozongiselanga mwasi nanga. Soki te mama no akozalawa. I go get into your talking nonsense. Kanisi ozoyeba te makambo nazoloba ekene tika baje. Ozoloba buzoba wana. You free my wife. Olibere nga mwasi nanga, nga sima na libere mama na yo. Prefer to do so. Soko boyi kosala ngo, Do to your mother. ona kosala mama na yo awa na satana aoyokela ye mawa. Yo yebisanga esika nini otie mwasi na nga. Point. Nga pe nazongiseli yo mama na yo. Tosuka wana. Ezui. Nani aza na valeur koleka? Mama na yo to mwasi na ye. Oh. Mokolango to landa lisolo zobetama. Bato na mboka toyebi bango te. Mais toyebi kaka information tambulaka partout. Oh Stanlo, Masolo, moto Masolo. Ya ndeni kabwe oye na mabele biso tozoyeba te.
tala ndenge sakete ondi vimbi seke mamba bien zawan lisolo bana mboka oh eloko moko bien zawa pona bino botanga te bokota classe yango yu tala cop vrai shida bango pe batangi ndende za boye photo yo etamboli partout balobi 5 millions de naira bazopesa motu akomona mwana mwasi oyo pe lobi na la police cop yango na ba master soki bo après botambula wakozwa liboso ngindia masa yebela nzoka lisolo ka be moko photo ya Jane bango pe babandi lisolo 5 millions de naira master ya jeté ondimi yango ngape soki nazwi yango sikoyo nakozwaka 5 millions de naira wana nasombi tala mabele 500 000 nake construction nango 1 million 500 bandeko mutu azobanda calcul na mbongo asimbi nanu te soki nazwi 5 millions de naira kasi yo pe luka Jane moto nanga 2 millions 500 moko etikala wana webi mosi nanga kechi famille na ye bakopesa nga mwasi mbangu bandeko tala bato basali bakalkile na motu ya Jane do bato baosepela na bango ke bapesa mbongo luka kaka mwana mwasi oyo eloko boye bomona yango deti bageri bato baganya mpe baloteri kaka boye ti moto moko ayambi lisolo akomeli yango serie moto yango yeli oyo bazoluka basalaki voyage na Viviane mosika tina mboka na bango Vivi oyaki depuis quand vraiment ebuka toyaki kaka lobi na soir nakanisi omemeli biso biloko ya nzela kwanga mwa bitabe tala na miniti oyo toyaki kaka bongo kaka toye kaka donc boye kaka bokuti biso mpe bomemi eloko te na bande kobenga leki na yo mais nimero nezoleka te bande mpe tokobi awa namoni na oleki te nazoyeba te soki aza wapi ok bon ça va na otuna ye na olukeli ere moko moto oyo mpe ayebi information abeti tour bakote oyo aremarke présence ya nani ya mwana mwasi ya pembe oyo batiaki elongi na bajournaux avis de recherche nzoka tina bamboka ekomi bayaya balobi 5 millions de naira moto alobi misu nanga semoni eza ye mwana mwasi oyo bazoluka po bafuta 5 millions de naira yeyo moto alinga nginda liboso ye wana azoka na mbongo oui Hello? Allô? Can you hear me? Ozokanga? Okay, yeah, I'm calling from Oui, Enwama village. nazobenga na mboka ya Enwama. I just want to tell you that I have Nalinga kana lobela bino ke nazwi information po na mwana mwasi oyo bozoluka. Yes. Oui. Na confirmer ke na monier. Sango kei avis de recherche nzoka partout Viviane akimi na mboka na Jane. Nzoka basaka na likama. La police, kima police. Bango nyonso bapalangani. Police tango ye ayeko kanga Viviane te, ayeko kanga Jane. Wapi bango batamboli déjà. Allô? Balobi le suspect est en fuite. Bakota nzela bilanga. Bandeko bakozonga ata sima te, bakotala kutu te. Voilà film oyo eza pema mpona mwana mwasi oyo, Jane. Batamboli bakimi bakomi quelque part. Babenda nano mwa pema. La police aza sima na bango. Baza wana peko bazolanda.
moto asignale mbala moko la police akoyi na mabele ndenge tozomona via Jane eza na problème eza na pema. Nzoka la police aza wana. Okay. Webi ba prière bazo sala. Nzambe salaka policier moko tamona biso to limwa na misu na bango. Bango ba otosaka mobeko na bango boni boy. Bango pe ba osala musala na bango ti. Voilà batoboli nzela bilanga bilanga. Bake kokuta na susu. Na yebi mamoyo apesaki ba révélation bakutana kana Jane une fois. Ye mutabetelaka Jane lisolo ya kitalatala ya nguya pe ya ba magie. Zoka zalaka kaka. Ayebi ke mwana mwasi ofaki mambango batama po ayoka ki histoire na ye. Semblant nzoka nde mutabilanga tazo sala eloko mususu. Bonjour madame. Mbote bana basimi bale baleki boye. Namoni bango boye kaka boye. Merci maman. A dévier yenzela. A combien nzela o akotika la komona mutu te. What are you doing here? Oui, lobini ni am. Expected to find you. Ozolo banini? Oza yo. Na bono zela tena mono awa. Eza histoire molai. Let's go. To banana kolonga ne siko to longwa. Tambula nzela oyo. Bazolu kakaka. Baza wapi? To zangi bango. Master, calcule à 5 millions et keka na mopepe. Anytime they return. Bon, ça va. Informer biso soki bazongi. Po oyebi ke affaire comme yabino. Te biso to veiller. Chef, kobanga te to benga o, to cha on attend. Do batu bazo sepela 5 millions ba futa ye ateka Jane. Ngakutu nakobima wa te, nazawa nakoveiller. Ti bakozonga na yebi ke awa bakozonga kaka. Ngamona okanga ye. Kangile singa na bengi la police na liembongo. Ilingolo bani. Viviane ndeko na yo mutaza complice. Na ministre pardon. Au sel kamba yana lekitea, yana kamba mbongwa. Na ko bouger ko tutelelo na zawa. Mbongwa neza ya ngai. Sina betela ngo calcul. Nzoka si bakomi na ngambo ya ibale. Akomeka kutu kozonga nsima te. Po na nsima eza mine, la police ayebi. Voilà ye na Viviane. Bamati na bwato. Na la femme oyo aza na ton ya soki prophétie, parole de connaissance. Aza pe na ba pouvoir moko esalaka kati na ye. Donc jusque là mutabiki na noté, Jane abiki na noté. Pour partout ba photo etamboli. Elongi na ye batu déjà batangi bayebi ke 5 millions ko futama. Donc akopema lelo te, akozwa pongi lelo te. Fire, fire on the way. Run, run, is the case. Such a run the fire, fire on the way. Run, run, is the case.
Tala awa. Bazo beta. Nani zela? Bullion. Bimil banda. Moto atela lobby. Madame. Oh, madame. Rosa Zongi. Oyez pas libérer maman. Hein? Madame. Nan sunga yo na sac na yo, hein, madame, pesa. Yanko yako lemba boy likamni. Mutauti bolo kwa zalaka boy. Voilà, likambo bandaka pesi laka. How are you? Comment ça va? Naza malamu te pardon. C'est qui expérience ya mabepe ya somo. Est-ce que basali o mabe? Ma handle you? No. Because I Est-ce que want mutu maltraité okuna? Oh, na kolinga te na yo kalika mandengwana. Libérer ka maman na pardon ici. Ça va toke na kati. Ça ba corps yo pesa libéré nga pena pesa na libéré. Landa lisolo esika Viviane na Jane Bakei. Maman yo lokola tonda ba pouvoir. Ayebi quand même eloko ko sala. Ah, maman na ngai ijele. Webi ba kisi osela kinga simba kite. Webi nakomi kokima kima fugitive. Vina nga mobimba ezana kimia te. Thanks to this, my friend who's been supportive. Merci quand même na moninga nanga oaza pembeni awa yende mutazo simbanga azo batelanga. She's a good friend. She has a good Aza moninga malamu penza. and Aza na motema monene. matters a lot to her. Hey. Intérêt na yopa na yeza makasi. Sali malamu mwana ngai. Coup de feu. Nzoka bakomi. Quelle vitesse. I see you survived the last gunshot. Ah, namoni Trust me. o survivaki na lisasi na betaki yo. Will not be like Mbalo yo all the kobika time. te. Oyo ekozafele kola tango akala te. For he who Jamais. fights and run away, Mpona lives to oyo fight another day. alingi kokima bitumba lelo akobunda lobi. Ngai ijele. Ngai naza pre na bunda lisusu. Jamais na lobi okolonga nga te. Oyeba kasi. Tika. Arrête. Bino balebo tika. No one has to die for my sake anymore. Moto moko te sengela kufa awa likolo na ngai. Pona nini? Why have you chosen Una to nini? make my life a living hell on earth? Nino poni. Okomisa bomo inanga lokwa lifelo boye. Ndenge nino poni vraiment. Oya ngai nzoto ekoma makila ya mbeka. Remember the good old days Kanisa na batango moko tozaki malamu. when we had Tango oyo nothing but tozaki ne loko to te. enjoy. Tozaki ne sengo nyonso. Mobali oyo. Kasi lelo nini? Know the man I married. Zoka na yebaki te mobali yango na balaka. Manduki ezokita. Azongisi na basans. Azongisi na nzela. You will not understand. Oko comprendre ngai te. Mokadigo committed. Oyebi te erreur osalaki. Mokadigo committed. Oyebi te nini ezozela ngai. Take out. Soye mema ye. Bakangi Jane. Non, naboyi. Botika ye. Bozo ete. Viviane tika ngai. Mbalo yo azwi mwasi yango azoluka. Let him have his way. Bon, asala eloko nyonso alingi sikoyo. Donc nzela esuki ya. Donc mobali oyo alongi kaka. Voilà, balobi tambula tokei. Finalement, a réussir kozwa mbeka. A sacrifier mwasi oyo abala.
lo bambango akimi ya pamba. Docteur Binini, lisolo sili. Donc, ekene asali nyonso atosa 7 jours bapesa kiye. To ebite soki to komi le 7e jour, po yango penza mokolo suka. Alongi, azuye, akena ye, eko suka wapi. Maloba nguya ya mama na biso salite. Réagir à tate. Batali pamba. Eloko kosala pe zate. Eloko nini etikali tomona. Chambre wana ebomba ba secret eza chambre ya sacrifice. Bazozonga. Donc mwana mwasi ayebike nazokende na suka. Rendez-vous na liwa. Voilà batu bazo batela mbongo. Oyo bayebike bazui na mulili pe na nguya ya satana. Mais na nyonso wana balingi kaka batu bakufa po mbongo etikala. Mbongo ngo pe yo pe lobi okokufa kotika ngo. Vanité de vanité. Bazo tambola ata lisolo te. Eza lokola bazo kumba meme tonte abananzela batwar. Do batuna kata ba question te. Ayebi kaka ketina tamboli boy. Porte abattoir efongwa mingai na kufi. Ndenge moko pe mwasi bazo kumba. Tout droit na abattoir. Oh, c'est comme si souci bando la taille azongi moto. Po motema pesa la ke. Bobandaki wapi na pasi ne lokote. Na nzala. Na bolumbu pe na kozanga. Melelo ondimi obatela mbongo o sacrifier mwasi akufa. Doko lingi mbongo koleka mwasi. Namoni eza bongo. Expérience mabe pona yepe mwasi jen. Alingaki mobali apesi nyonso. Motema, molimo, âme. Se retrouver lelo na programme ya sacrifice likolo ya libala lingaki. Awa toza wapi tolanda. Bakomi. Motema ezobeta po jen atikali na quelques minutes à vivre. Po na yebi cérémonie moko ezosalema wa po mutu akende mbeka. Rendez-vous balobaki 7 jours. Le 7e jour nde yango. Voilà. Nzele komi na suka po na mwana mwasi. Azobete ba prière tote po na mona ndira lembi ba prière. Mais muto musala ayebi madame akenda lelo azonga. Boss, wa who? Boss, to komi na ndako, to komi déjà boss. 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 Boss ngo wapi? Boss azolo bate. Boss. Boss. Azo ningana te. Azolo bate. Boss. Boss, yo te boss. Patron to komi. Oh, bazoka mo. Nini ngo susu? Nini susu? Boss azolo bate. Balo bateka kufi keba. Omona ka ono mutakufi. Epesi panique. Ikoko. Atiebe na lito inatolo. My love. Mon amour. Mon amour. Nazoka mabandeko balo bateke mutakufi. Po soki alongi 7 jours pona mbeka, pona sacrifice, akokinde ko batela pema na ete, seke makambango eza nango inutile. Inutile.
webike mutakufi alors que bakomi na ndako na programme ya sacrifice kaka wana mutazoloba te mutazoningana te mutazopema te tolobaka ndenge wana basala nini sikoyo mbangu babandi kokima na hôpital mutu sikoyo fala kende mbeka abandi kobikisa mobali makambo yango kitoko lisolo nini ezali awo tokomi na hôpital docteur ndeni mobali na ngai Is he alright? est-ce que ça bien malembe mama bon boyaki na ye déjà What do you mean by behind na pemba te ebemba pamba mais ebemba pamba ndenge nini donc si boyaki na mutu akokufa awa na hôpital désolé madame sango toyoki eza ya esengo to ya mawa la police pas commis bonjour monsieur eza nde yo nde madame Jane Anuku n'est-ce pas la police abando tuna susu on dira yebite oui eza ngai oyinde mokangami pona moyibi landa biso na biro la police na tango yo tambula chef mobeda nga utuko kufa kasi koyo docteur yoza wana lobela bango te tambula madame docteur lobela bango te tela na to kufela mobali na kosa le lomu sute na lela na mobali na ngai ebembe tikali na hôpital ye mpe akende nanu kosamba kuna bandeko baagent baélément bacombattant bazangi mosala patron na bango akufi sango etamboli bulion mpe ayoki po ani moto vraiment kozala égoïste tina niveau oyo oza très méchant. Jane was your friend. Jane nazaki moninga na yo. You betrayed her. Mais pourtant au trahir ye. Non. Na bade kaka koluka nde ko batela pe yanga ilibala. It was just complex. Ozaka na complexé na mwana mwasi yango. Naza mobali na yo. Obosani. Naza te mbwa oyo alinga komona te mbwa ya mwasi aleka. What's all that? Nyonso losaki pona nini? Pardon limbisa ngai. Omoni place tokomi? Nazo souhaité kasi na changer makambo esalemi. Nabandela ta mokili makonga ezonga na sima. C'est déjà trop tard, hein? Et là on est sur ce sala. Ici li. Bango pe babandi ko négocier ba erreur basali. Allô? Quoi? Sangoye. Sangoye sikoyo. Jane. What happened? Asa wapi? Nini komeliye? Okay, you just Ok, ça va. Bon, kalaming te ozomona nga wana. Donc la police kuna nde babengeli Jane. Bakangi la police, bakangi na la police. Bon yo selanga yawa. Kalaming te nazoya. Nazolanda yo tokende. Mama, tika bazuwa ya pamba. Likambo nde koleli moto abande koluka solution. Voilà, et comme ma solo. Désolé, en tout cas, Madame, pardon pour la erreur de Salaki. we are sorry for the loss. Alors, madame, désolé pour la liwe ya mobali na yo. What for? Ngai, officier kanga moto yo. Pona nini? He is an accomplice. Voilà, bakangi ba combattant, baza ba complice. Voilà, mobeko ebandi ko sala mosala nango. Ba libérer Jane. Ba comprendre vérité. Voilà. Kaka mokolo mobali akufi. Kaka pe mokolo wana akati kokima bambangu. Limbisa pardon, limbisanga moninga. I'm sorry for putting you through all this. Limbisanga po na condition na ba stress ebele. I was being selfish and not Nazaki tellement na makanisa mabe. I'm so sorry. Na bandeka kotela intérêt na ngamoko. Limbisanga pardon.
S'il te plaît. Balimbisa na kaka soki yango nde tikali. Voilà Viviane. Oh, Viviane Koutouté, pardon. Rose. Bango mibali. Najen bazaka baninga ya bomwana. Likambo lingaki kwa ya epanza bango mais bazongi na raison. Voilà moto na moto azongi ne sika na ye. Mais moko atikali veuve. Jen akufeli nde mobali. Eza délivrance parce que mokolo ngonde lingaki akufa mbeka. Mais lokola moto asalaka mabe akufi, c'est que moto mosusu azwi liberté. Film na biso esukibe awa. Merci pona ba nyonso balandi yango. Nzambe apambola bino. Pe tozo continuer na ba série ya ba film mosusu ebele na kati ya God's Love International Venture. Tolanda pona plaisir ya bino nyonso.